ndeko ya Congo omeli na poto susi ya kotonga na mboka ya baboti na yo otinda mboko na noko alia bakousin na bapetit frère batrahir idéologie tala solution yango yo ingénieur Fitu Biako Benjamin licencié na masolo ya bâtiment et travaux publics assistant na INBTP yana ngai avandisa lisusu approfondissa ma formation na ye na Chine aye pona kopesa solution na Congo ndeko na ngai atako olingi otonga immeuble lokola ya Sozacom lala mpongi ya babebe tika koluka baye wana banyo corona ba dépense ebele ingénieur Fitu Biako Benjamin akosalela yo nyonso na mbongo moke ndako na ngai na somba terrain esika érosion ye akosalela yo construction adapté na système oyo érosion ekoki kolia yango te avandisa masolo ya construction mindele bandima bapesa ye confiance tala ate ba gouverneur oza na posa ya construction ya bapasserelle okozwa yango oyo esalami na bibende oyo esalami na babrike ya solo nyonso asalaka yango na kalite kitoko susi na ye ozwa eloko ya kalite me na mbongo moke awa bozozwa ndenge akotaka na bapotopoto mpo na kotonga atonga bandako ya ndenge na ndenge tika nayebisa yo oza na poto te akoya Kinshasa ezali te benga kaka ingénieur Fitu Biako Benjamin na banimero oyo akozwela yo masolo nyonso kitoko yo betaka na ye okoya kaka mokolo ya inauguration ozwa ndako na yo to flat na yo na kalite ya malonga ona masolo ya construction awa na Congo na Kinshasa pe na Afrique mobimba solution esi emonani ingénieur Fitu Biako Benjamin oyo akotongela yo immeuble kitoko na mbongo muke. Oui, avec l'ingénieur Fitu Biako Benjamin, partir de rien pour bâtir un monument. Allô, bonsoir. Bonsoir à tous les Gaulois, à tous les gladiateurs du monde. Bonsoir à vous. Les que vidéo nanga partagez et commentez. C'est Dorcas Bolokoko, la Gauloise et libérale. Merci Nabinonion, si vous continuez à aimer et à partager ma vidéo nanga. Ezali vidéo. Pour n'abatunion, si vous partagez vidéo massivement. Naïe ko démentir. Et loko boza au monde, boza ko poyo. Excusez le bimi en publication. Voilà. Merci beaucoup à Sam Koukoulé nécessaire. Merci beaucoup à Capo Platini Mengamona Tchouye Solo. Merci à Héritier Okito, Papa na Chloé, Jaidet, Jadel, Nakati ya Kenton, Mwana Balobi Charge, Mounen Héritier Okito. Merci Nayo, merci à Béra de Prince des Amouna. Bande Konanga. Biso bato internet, ozan a défaut moko, na habitué son alo banini. Toza wana to vérifier kaba information te. To vérifier kaba information te. Mbala moro to roya to eko lobe l'information wana. Mbala moro to roya to eko lobe la mutu wana salaki intel akenda ki azongaki. Mais to vérifier kaba information te. En tout cas, je viens de mentir. N'ayez vraiment que démentir si j'ai à Papi Mboma. Parce que j'ai cherché les informations, n'avait une source, n'avait qu'à démentir en haut. Papi Mboma, Azali, homme public, journaliste reconnu, et puis Batouba respecta kaye trop na ville à Kinshasa oyo. Papi Mboma wana. Mais ceux qui bisou batou ou ba congolais toujours respecter muto ba pays muto ko respecter te et ça soni pour na peuple na biso.
Avant de finir faire des analyses automatiques comme ça là, to lukara to landara likambuna source. Et revient nous likambuna source te koyeto ya kobimisango na télévision. Qui vous a dit que bakangi moi si papi mboma na Dubaï na mobali mususu? Qui vous a dit ça? Moi si wana mami lola wana, c'est une femme à féliciter. Tolo la vérité toko ça va touter. C'est vraiment une femme à féliciter. Pendant que ma vidéo ya first tap ya mobali na ye, ils ont circulé na ba téléphone ya batou. C'est pendant que il a accepté ko la papi mboma. Abala papi mboma pas longola papi mboma soni te bolandanga très bien. Aibala papi mboma pas longola e soni te. Ma balara papi mboma pona bolingo amour azala ki nango amour voze ki nango pona mobali na ye. Lelo batu na moni na banalize mino boza bozo condamner bozo le bozo singi oloba. Bozo finga ya papi mboma ke mwasi na ye azandumba bakangena mobali na Dubai. Mwasi wana o accepta buzoba ya papi mboma bosoto papi mboma alata yango. Andima robala mobali wana pendant que mutakala ya papi mboma bo excusenga na terme eza na ba téléphone ya batu. Peut-être comment qui peut tina ba membre famille na ye mais atala soni wana te andima papi mboma honoré et lelo boroya ko yebisa biso que cette femme là bokangi na mobali na Dubaï et puis mobali yango nani ah congolais toi tellement mité mama be na koko supporter le côté to changer s'il vous plaît en tout cas to changer toi vraiment mité mama be non ko supporter on te même pas digérer en haut mobali yango pe nyinyo boko bokangi ah non batete suna lobanini eza pasi congolais tolinga batu be volo kimate est-ce que bino ne bozana papi mboma so na problème na mwasi na ye pour couple nyonso ba problème ezalaka couple nyonso makambo ezalaka toko saka batu te couple tout makambo ezalaka preuve ane kutu ba Sylvie Mampata ayora penza ga wera penza bimarane intel mais mutu ana yara na Sylvie ndara Sylvie Mampata lambi allié toyebi yango biso tout. Papi mboma so na problème na mwasi ni ayora exposer on na réseaux sociaux te attaque ngaki mwasi na ye mami lola wana na mobali papi mboma na maelo azana ngo na makambo ya azana ngo. Vous croyez que papi mboma peut exposer mwasi na ye na misa batako bimisa mwasi ni ke mwasi na tromper vous aurez mes informations ngo wapi bande konanga bozwaka ngo wapi tozana rapona ko salir batu pona ko salir wa foya batu ba réputation batu tozana rapona ko salir ba réputation batu tozana so de moni actualité te na internet to créer loko morobo ce n'est pas bon à peine même ata 2 semaines papi mo to publier na mwasi na ye mais bino bolo ba vidéo na bino kenini makambo banda kala depuis makambo ya mutakala wane bimaka kutu pesi debe banda oh mais un de mutakala bimaka ezaki moment o mami lola na ndima ko bala papi mboma parce que so makambo banda kala pourquoi acceptaki bon monte ke bozolo ba makambo bino mo bozo mi personnalité ba réponse ka mambo bino mo bolo ba ka bino mo bomi pesa ba réponse na mambo bolo ba eh bien te tout ça n'a pas tout salir batou. Je vous informe, je vous n'avez bisabino bandeko bozo dans live na vidéo na oyo. Papi mboma na mwasi na ye mami lola baza très bien. Baza bien na ndenga kosarana te. Mami lola batikali kokanga ye na Dubaï na mobali te. Bolandinga bien. Ba donc des attempts si ye mo ta ba live na elekela ye. Batikali kokanga mami lola na Dubaï te na mobali. Bakangi ete batikali pe kokanga ete mami lola fala ba voyage na tout le monde le sait a voyager mon pena mobali ni batambola bakendaka asala kindumba te alingara mibali libanda te et puis mami lola ninga zana ebike comme je suis là naza penza reconnu mokile ye banga pona moi ya mutu aza public donc esika nyoso na kota mokile landelanga ata ba moninga nani ba ko landelanga ye moko mami lola yebi yango bien
soka linga tromper papi mboma ou alinga tricher papi mboma alinga mokile yeba te poza zoba te aibi ninga se couvrir aza mukolo ebinyenga mibomba tala bandeko nanga omoni un moment niveau tozoliaka na mitu ya bato yango ozomona bavie ya bato ebele eza koavance te obandi YouTube osali ata 20 ans na YouTube mais mutu asali un mois lekeo na makambo. Pourquoi? Parce que nzamba otala tozo salir bato toza kobebisa ba image ya bato toza kobebisa ba foyer ya bato parce que oyo bosali oyo soki peke papi atali ke moi sanga utaki Dubai abanga loba oh c'est mambo ça magikuna internet mais ninga na pamba te c'est que ça makambo ezaki kuna peut-être milo bela bongo directement beaucoup de confusion entre yena moi sinaye cher ami s'il vous plaît toluka tokera kimi na ba foya batu papi maman na moi sinaye baza très bien baza vraiment bien bato bazo la bino ba information wana ba kosi bino moi so andime humiliation mobali elata ye pe moi si wana ka ye moko a que nous tromper mobali na ye moi si baba la femme mariée eza pasi yango ba papi boye baka batu nini o bovandi na bango boye baka batu nini o bazaka pembeni na bino parce que bato bazaka ba pembeni na bino nde ba memela biso ba sujet na bino na minute yo na ebika keza lokuta mais ceux qui eza solo bo faire très attention na bato bakanga marana bino parce que bato wana nde bayaka na ba sujet na bino bato wana nde bayaka kobeta masolo na bino pa ya bato bozala mayele côté wana bo keba nango bo protéger ba foyer na bino vi na yeza vi abet la mutunya sauté bo protéger ba foyer na bino basi na bino bo battre la bango lelo ba vi ba tutu eza exposé na YouTube wa internet obanga solo be la vie ya mututé star comme papi Mbazali Rosa mutu moko azeki pembeni to camarade na ye ayoki te mse loko moko bimi entre moi sa papi mboma na mami lola na papi mboma aye ko exposer yango tela kutu et kenda ki ezongaki ce n'est pas bon peut-être milisolo ya memeli bino eza ndenge ya yokelite peut-être eza pe ndenge ya ko amoneli yango te mais azuli solo wana ye a memeli bino et puis biso peut tellement que tout on a biso ba zoba te croire en haut te venir faire la analyse que papi moi ça va m'abe moi ça trompé moi si boyé ya tam su boyo kama milo na sangwe botu na bato bebi famille mamilo bato bebi so to be alanda papi pona siti to pona mbongo to mikosi po ye mo mama mamilo na ana mbongo. Une femme battante depuis. Ana mbongo yemo mamilo la wana. So poto yeno ite mino so to lobi ke mamilo lolandi papi na olanda papi na mbongo lokuta. Parce que la maman na yem tala ba mbongo na ye, mandimia ba la papi mboma, na maman papi au moment où mutaka la papi, eza ba téléphone à batu, ya ndimia ba la papi. Moi c'est une femme à féliciter, to tika vanda. To tika kokos la re makambo kanye na mobile eza bien te. Eza bien te. Tout tika vraiment koko c'est la moitié batu makambu. Elle est innocente bande konangai. Mambo bozo kawana ayebi yango te, elle est innocente. Muto ya pesi biso batu internet information lokuta. Elle est innocente na mambo moi ça batu. Elle roza ko lela miniature yé wapi komi yé. Awe na TikTok yé, owe na YouTube wa yé. Peut-être moi ça va tout hasard lela. To tike kimia. Et sunga biso. To como vivre na bambonga batu ko leka mina bambonga batu ko sara to bambonga batu. Ce n'est pas bon bande konanga, to luka solution mususu. Mambo ze bela ko sala.
Tout ça, comme biso ba musique, biso ba ni ba vie pour todo baby ça ba vie à batu. Au moins la couple va tu me qui a bien na climat bientôt baby si on ça qui to côté. Bino sakanaka. En tout cas, merci à tous les Gaulois, à tous les gladiateurs. Et merci na bande ko nyonso balandinga, like la vidéo au partager la commenter. Et mêler la vidéo nanga na lingi bino ya trop. Ba Gaulois nyonso ya monde, je vous aime. Partagez cette vidéo massivement. Bo emele nga vidéo nanga bo commenter nga ita kabino ba Gaulois ba gladiateur chaîne ekozonga du sila na ba na musala bien na ba commune tout. Donc un seul rendez-vous le 24 juin avec Ferregola na stade de Martyr Tozalawana ba Gaulois tout ya monde Tozalawana et puis vente ya ba polo eza ko sa ba pour stade de Martyr. Oyo nyonso a besoin polo à contacter ka Dorcas Bolokoko à kozwa polo Nathan oye alingi vente ba polo ça ma tozo livrer ba polo partout benga kana ba numéro eza na se wana eza affiché okozwa ba polo na yo ba eko okozwa ba polo na yo. Merci beaucoup tokutani à la prochaine.